Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ya bino ba peuple oyo bozali koluka vérité esika ezali yango wana tolobi na bino ete bolandaka Radio Zumel 1000 po ete Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ezali kobimisela bino ba vérité oyo bokoki koyoka yango esika mosusu te kasi Radio Zumel 1000 epesi bino occasion po ete boyokaka nyonso oyo tobombeli bino na kati na masolo ya mokolo na mokolo. Ndeko mobali pe ndeko mwasi ebongi na bino koyokaka tango nyonso Radio Zumel 1000 pwede ezali radio oyo ezali kolongola bato kobanga pe kopesa ba information oyo ezali penza kati na bosolo yango wana ndeko koluka mosika te tala Radio Zumel 1000 ezali pene na yo yokaka Radio Zumel 1000 pwete ezali lokola vitamine B oyo ezali kokota na kati na nzoto na bino pe kopesa bino santé. Radio Zumel 1000 Radio ya vérité. Radio Zumel 1000 pour radio anezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne monte un volcan yango ya bien Keba Zumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo soki nga mikolo na komi ebotu nanga so na komi ndeni nga mikolo na komi soko sakai na nga kaka nabengi ka Zumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na Radio Zumel. Avez raison aïe. yango ya bien Keba bandeko babolingo mbote na bino baebomisana kolanda Radio Zumel 1000 bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino bomesana kolanda mokolo na mokolo lelo tokolobela bino nini lelo ezali mokolo oyo tosangani na bandeko po ete tokoka kolobela na oyo etali bongo liwa ya Etienne Tshisekedi oyo bato nyonso tu bazali kotala situation ndenge makambo ezali kokende yango wana bandeko nyonso ya ekipe ya Radio Zumel 1000 pe na bandeko mosusu tokutani awa po ete tokoka kobeta masolo pe moto na moto akoka kopesa likanisi na ye na oyo situation esili kokoma na famille ya bato ya IDPS yango wana tokobeta masolo mokolo mwa lelo pe tokosenga na bandeko bazali kote ya boîte mokolo mwa lelo ezali mokolo oyo ndeko ebongi malamu motuna na yo soko zali na yango tuna yango kaka na kati na sujet oyo tokolobela na oyo etali bongo masolo ya liwa ya Etienne Tshisekedi pe yango nde ekomema biso na masolo wana ti na suka ya masolo na biso kasi yambo te tokoka kolobisa bandeko o bazali na kati na forum na masolo ya butu ya lelo. Tout d'abord tobaluki bongo epai ya Monsieur Profa de Profa merci mingi pour la présence na kati na masolo na biso ya butu ya lelo pe équipe mobimba ya Radio Zumel 1000 to pesio bambote ya mingi esika ozwami. Merci Papa Roger. Ngai pe nazongisi mbote na epai na yo na
équipe ya Radio Zumel, na mama Rosalie, na papa Botamba, na pesi mbote na bandeko nyonso oyo tosangaka na bango, papa Maziza, papa bon oyo nyonso kaka tozalaka na bango kaka bayebani. Et puis na pesi mpe mbote na bandeko baza na boîte, na pesi mpe bacondoléance na nyonso ya IDPS, na surtout famille na ye biologique Mobimba. Merci. Merci, messieurs Profa de Profa. Natango na baluki bongo epai ya monsieur Denis Kakoka. Monsieur Denis Kakoka, merci mingi pour la présence na ona kat na masolo na biso ya buto ya lelo pe équipe Mobimba ya Radio Zumel 1000. Topesi yo bambote ya mingi esika ozwami. Oui, merci mingi papa Roger, mbote na yo pe mbote na papa Loma Waloma, mbote na papa Maziza, mbote na deko profa wa profa, mbote na mama Rosalie pe na papa Botamba. Bon, sans koposa na pesa ba condoléances na ngai ipai ya famille Tshisekedi. Yango sikoyo toyoka disolo oyo bandeko tokoloba lelo mpona mamatali papa Tshisekedi. Merci papa Roger, nazongisi lomalo. Merci, monsieur Denis Kakoka. Alors, natango to baluki bongo epai ya monsieur Loma Loma. Monsieur Loma Loma, merci mingi pour la présence na yo. Na kati na masolo na biso ya butu ya lelo pe équipe Mobimba ya Radio Zumel 1000. Topesi yo bambote ya mingi esika ozwami. Oui, merci mingi papa Roger pour la kopesa ngai maloba. Ngai pe la zone si bambote mingi epai na yo moko papa Roger, epai monsieur Denis Kakoka, epai monsieur Pierre Maziza, epai la profa de profa. Donc na bato ba kolanda biso nyonso toyoka oyo nini monsieur Pierre Maziza memeli biso kasi eloko moko tokosenga ndenge kaka olobi yango yo moko ke mutu kofinga moninga te toyoka oyo nyonso tu oyo ayebi mpona tata Tshisekedi wana ndenge akufi. Bon toyoka nano soki balobaka ya koloba nsima ekozala tokoloba. Merci mingi papa Roger. Merci, monsieur Loma Loma. Alors, on attend que baluki bongo et pas ya monsieur Pierre Maziza. Monsieur Pierre Maziza, merci mingi pour la présence na yo na kat na masolo na biso ya buto ya lelo pe équipe Mobimba ya Radio Zumel 1000. Topesi yo bambote ya mingi esika ozwami. Merci papa Roger ngape lokola na pesi yo mbote, na pesi papa Jacques mbote, mama Rosalie mbote, ndeko profa de profa, Denis Kakoka, papa Loma Waloma, bandeko nyonso oyo tosanganaka na bango oyo bazwi ngonga te ya kozala na biso lelo, mbote balandi nyonso ya Radio Zumel 1000 mbote, pe na souhaité na pesi ba condoléances na ngai na famille biologique ya monsieur Etienne Tshisekedi, pe na balandi na biso oyo bazali proche na ye, oyo bazokokabola mawa na famille ya monsieur Etienne Tshisekedi, batu ya rassemblement, batu ya IDPS, vraiment ba condoléances na ngai ezali pasi, parce que même un adversaire politique tango azali na pasi nakanisi na ndenge balobaka na lopoto, on fait une trêve de façon que mutu a partagé mawanaye. Oyo ngai nazokoloba nakanisi bato ebele batala ba film ya guerre mondiale, surtout na guerre ya 14, balmand, ba français, ba anglais, nangonga oyo ekomaki période ya Noël, batikaki minduki, bapartageaki ba repas ya Noël ensemble na kati ya ba tranché wana, et na sima
nde bazongelaki bitumba. Lelo ezali tango ya mawa parce que na ba famille wana tozali na batu, même on est adversaire politique na kanisi toza na batu oyo tozo partager na bango mawa et mutu akoki kozanga te même na kati ya ba mabota na biso. Ce n'est pas une obligation que bino nyonso bozala parfois bato ya majorité. Na pesi exemple famille Kambinga, Germain Kambinga azali mutu ya opposition, tata na ye Christian Kambinga azalaki mutu ya majorité. Donc pour vous dire que mawa bakabolaka yango, matanga bapimelaka yango mutu te. Yango nde Papa Roger nakanisi na moke oyo nga nazalaki nango pour l'instant nazomiseli o maloba. Merci, monsieur Pierre Maziza. Natango na baluki pe epai ya bandeko bazali kuna kote ya boîte na pesi bino ba merci ya mingi pour na présence na bino ndenge boye belé pour na koyoka masolo nini oto bongiseli na butu ya lelo. Yango wana équipe ya Radio Zumel 1000 pe epesi bino ba mbote pe na banzi ete masolo ya mokolo mwa lelo ekozala masolo moko oyo mituna na bino ekozala pe na esika po ete bokoka kozwa biyano na oyo tokolobela na butu ya lelo. Alors monsieur Pierre Maziza na bandi nano epai na yo toleki na kati na masolo oyo etali bongo ndenge nini makambo ya matanga ya Etienne Tshisekedi ndenge makambo ezali kolobama toyoki na bato mosusu bazali koloba bapesi liwa ya Etienne Tshisekedi respecte po ndenge ezali wana depuis sango ekweyaki ba drapeau ezali en berne te pe ba misusu balobi kutu bato mosusu bameli champagne ba makambo ndenge na ndenge yango wana ezali ba makambo oyo ebongi malamu tolobela yango mokolo mwa lelo. Monsieur Pierre Maziza na bazi na pesi yo maloba okoka koyebisa na biso na oyo yebi na kati na ba masolo nyonso tu oyo etali bongo liwa ya Etienne Tshisekedi ebongo na sima tokoyeba pe kopesa bandeko mosusu maloba bapesa pe makanisi na bango soki pe ba oba kozala na mituna tokozanga te kopesa bango maloba po ete bakoka kutuna yo mituna na bango. Maloba ezali epai na yo sans plus tarder, monsieur Pierre Maziza, s'il vous plaît. Merci Papa Roger. Nakanisi makambu ezokolobama, mais il faut toyeba nanu monsieur Etienne Tshisekedi azali nani. Papa Roger nakanisi biso nyonso pour la plupart etoye ko botama tokuti monsieur Etienne Tshisekedi na scène politique. Monsieur Etienne Tshisekedi a botami le 14 décembre 1932. Mingi kati na biso tozalaki ya kobotama te. Ayeko kota université Lovanium. Bango bazali ba promotion ya liboso. Promotion ya liboso na droit ezali promotion ya 1958 na faculté ya droit et bandi na 1958 promotion wana bazalaki que 5 étudiants baye kozwa cycle universitaire na époque wana ezalaki neti eza lelo te. Erwana babandaki koloba osali première candidature donc oyeko silisa. Donc tu pouvais terminer ta licence au bout de 3 ans. Ba 50 ndenge eza lelo. Omona era yeko silisa ba étude na ye. Ayeko zwa doctorat na ye na 61. Mais déjà na 60 na premier coup d'état ya Mobutu a bénisaki quelques étudiants oyo ya travaillaki na bango oyo basalaki gouvernement ya ba commissaires spéciaux. Donc ezalaki
na 1960 era ye kozongisa pouvoir na Kasavubu ezalaki après liwa ya Lumumba ezalaki après liwa ya Lumumba Kasavubu aye kozonga na présidence na ye ti ndenge Mobutu ayaki kosala lisusu coup d'état oyo ya le 24 novembre bango elongo na ba Tshisekedi baye kosala ba manifeste ya nsele bango nyonso elongo ti ndenge ba Tshisekedi baye ko contester baye ko komela ye lettre oyo ya ba 13 parlementaires elle va komeli dans les années 81 nde à partir ya wana M. Etienne Tshisekedi ayaki komilite na kati ya opposition elle abandi opposition wana ti na moi ya lelo nakanisi ba épisode oyo elekaki nous pouvons vous épargner ba étape wana mais boyeba kaka ke Tshisekedi a milité dans l'opposition mais personnalité ya M. Etienne Tshisekedi ngai na m'intéresser mingi oyo ya bane 90 bane 90 pona nini ezali ba année oyo mingi kati na biso on était déjà des hommes on savait distinguer le bien et le mal on savait militer dans ba parti politique ngai personnellement je n'ai jamais été un militant ya IDPS ngai parti na ngai ya liboso oyo nga na kota oyo nga na milita ezalaki na PDC et wana ba papa Ileo et PDC na la période wana la seule chose oyo biso nyonso tozoyeba ezalaki ces blocs là il y a Union Sacrée qui luttait contre le régime ya Mobutu parce que na bane wana pe tozalaki na ba parti mosusu oyo pe et banaki pe kotia moi pression ba mitu mutu moko te na Congo quand on parlait de l'IDPS quelque part on parlait aussi ya Palou et na Palou wana on voyait plus la tête de Maman Thérèse Pakassa. C'était ces femmes-là qui faisaient, comment je peux dire, qui faisaient bouger un peu le régime ya Mobutu. Bisoto milité na kati ya Union Sacrée de l'opposition, la période wana. Mais opposition, na période wana, moi ba fissure ezalaki ya moi mingi. Mutu nyonso n'a pas que son bon côté pour lelo ezalate que parce que tu sais qu'il n'est plus, qu'il n'avait pas moi ba côté na ye ya mabe oyo batu mususu babandaki au critiquer. Parce que même le radicalisme na ye, dans la politique, il faut parfois des compromis. Par compromis, il faut ezala. Et l'union sacrée, et yeko panzana, na koki koloba ndengwana, et komi na, comme banglais baloba, kana puissance oyo ezala kite, dès le départ, moi ba faiblesse est kotaki, moi ba fissure est kotaki. Donc, que M. Etienne Tshisekedi et l'autre tokoki ko retenir ezali lutte naye envers pouvoir yende mutu à apprendre biso ko braver peur na erwana peur ya Mobutu lelo régime actuel régime ya président Joseph Kabila je pense que
Papa Roger, ndenge yo outu kolobake, les gens bameli champagne, mais je crois na ba régime oyo. Mais c'est Etienne Tshisekedi a traversé, contrairement à ce qu'on peut dire, Batu Balobaka, Bamakamou Ebele, parce que Batu Moussousou, ils ne vivent que ces régimes oyo, parce que le régime actuel, ils allaient régime moko, oyo Batu Bayebi Mingi. Par quoi? Par les médias. Nous vivons à l'ère de l'Internet. Le long de notre Papa Roger, yo olobi déjà batu de milliers de gens, bazolanda biso. Talakaka vitesse, il y a information. Alors que Erwana et Zalaki, on peut taper sur quelqu'un, on peut l'arrêter. L'isolo ezokende de bouche à l'oreille. Mais lelo directement mutu akofongola iPhone naye, akofongola smartphone naye, directement azana information. Mais le régime qui a plus respecté M. Etienne Tshisekedi, c'est le régime de Joseph Kabila. Na yokate régime wana est emprisonné, na yokate régime wana est relégué, mais je pense confusion moko et comment na mitou ya batu. On voit dans un moment, il y a Laurent Désiré Kabila qui est le père de l'actuel président. Donc na batu bazwa kayango comme c'est le même dans le batia kayango dans le même paquet. Mais ce n'est pas comme ça. Mwana azali tatate. Parce que l'élopé na rassemblement ndenge zaliwana, Félix n'est pas son père. Félix a kokani na tatate. Félix azana makambunaye. Félix vit le temps moderne. A kozala peut-être na makambunaye oyo ye akosala po ayebi kaka ndenge biso nyonso bana tolobaka wana makambo ba vie vie ayebite. Parce que lelo tokoki koloba. Moi je le dis aujourd'hui. Ceux qui nous allons qui parfois dans musée, peut-être le musée a l'ingénieur côté sur internet na fibre optique te. Alinga mona ngoke fibre optique bazo senga biso autant de millions mais malamu to sala eloko mususu boye. Même ceux qui ezalaki ye moko papa na biso Etienne Tshisekedi na kanisi biso nyos to mona ka ba image à bureau na ye, il n'a pas le téléphone, son téléphone c'est un téléphone normal, il n'a pas d'ordinateur sur son bureau, donc peut-être to kokaki kozala na ba côté. C'est pour vous dire que le fils n'est pas le père. Tata akeseni mutu nyonso azoko vivre époque naye. Donc eloko wana, mais ce que je peux encore soulever ezali na fin ya vie naye, na fin ya vie naye, na fin ya vie naye biso tolandi. Le papa a dit, papa Etienne Tshisekedi na Genval a dit biso b'Africain tozali batu ya dialogue, tozali batu ya dialogue. Et le papa est allé au Congo. Oyo aye kozongela biso liwape eye kokutaye, il est allé au Congo pour le dialogue. Et ces dialogues-là, ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu. Na koki kolobandi ngwana. Dialogue oyo papa Etienne Tshisekedi akendelaki, ça n'a pas eu lieu. Peut-être lelo. Sauf qui on avait tenu compte Yamaloba naye na Genval, que dialogue, alors que entourage naye. Le rassemblement l'a encore radicalisé. Donc, dans le rassemblement, nous retrouvons de radicaux qui sont venus
atténuer modération oyo papa Etienne Tshisekedi akomaki na yango. Lui, il a parlé de dialogue. Mais bango baye, na mot de la fin, makambo dialogue, baye koboya yango. Baye koboya. Aye na Kinshasa, akomi na makambo mususu. Pona ni nazo koloba de mwana. Ça nous a pris du temps. Et ce temps-là, ça lui a coûté la vie. Lelo, Papa Roger Ozo Koloba, une part, il y a responsabilité, il y a liwa, il y a Papa Etienne Tshisekedi. Nous devons imputer ça dans le rassemblement. Il faut donc, moi j'impute ça dans le rassemblement. On lui, sachant qu'il est malade, il devait de temps en temps voir son médecin. Mais Bayoko Zoye, le papa est rentré au mois de juillet. Ayoko Zonga Awana na Potokan. Plus de 6 mois. Mais avec ma maladie, Oyo, Yéazalaki na Ango na Nzoto, Oyo, Ezoko Senga, régularité na ba soin. Peut-être il n'a pas eu ces soins-là. Azu ba soin anate. À cause il y a radicalisme, il y a rassemblement. Et bah lobby dialogue. Parce que dialogue oyo biso to yoko sala. Ah non, dialogue biso to lingi dialogue selon la résolution il y a ONU, mais oyo ba yoko sala na Senko. On ne parle d'aucune résolution, on ne parle même pas il y a ordonnance. Qu'est-ce que nous avons fait? Ça a coûté le temps na papa Etienne Tshisekedi. Il devait voir na ndenge Tozo Koyoka apprendre avec pas avec beaucoup de réserve na yebike mutunyo so peut-être na Ajoana 6 mois après il faut amener un médecin na ye. Mais il est venu voir son médecin après combien de temps? Après combien de temps? Erba yoko obanda makambu oyo il devait voir na ndenge moi ba foutre information, il devait voir son médecin au mois de novembre. Mais peut-être du mois de novembre azalaki lisusu na bakisi mususu te. Azalaki na bakisi mususu te. Pour lelo soki akufi, moi je ne suis pas médecin. Soki akufi na embolie pulmonaire ezali un caillot de sang oyo eye ko boucher ba 20 na kati ya ba poumon. Donc étouffé. Mais maintenant ba caillot wana ngai na zolo bayango. S'il avait ces médicaments et si il était suivi na ndenge toyebi ke déjà akoki kozala mutu moko aza hypertendu, il faut amelaka banticoagulant et banticoagulant wana c'est à vie. Donc na vie na yo mobimba kisi wana na tongo olamuki et puis omeli yango ekopesa yo peut-être besoin ebele, tu dois beaucoup parfois uriner pour baisser ta tension d'abord kisi ya ndenge wana babengango so diurétique soki banini. Donc omeli yango. Mais lelo soki totali na Congo kuna peut-être tokoki koloba si on avait confiance à certains médecins, si on l'avait pris à temps, mais tellement que mboka na biso bakoma pe na moins méfiance que mutanding wana lelo na mboka na biso bozo yoka il a été empoisonné par qui? Yeko abimakate akende kolia ataka mundele na coin. Tout est bien contrôlé et pas inaye. Peut-être il est sous régime, à Koki Kolia Mungwate et Lokoboete et tout ça. Donc, Biloko Mususu, parfois Batubazo Koloba, que Eza poison, non. Essayons de voir et les lopé, papa pe akomi mukolo. Mutunyoso, na ba moment, il y a pas sinengwana. Maloba ebele ebimaka. Mais faut tenir compte que
papa a commis mokolo donc akokaki kozala na ba effort oyo basalisi ete oyo basalisi ete et puis le temps oyo nakoki koloba baforce ye mingi il a fait certaines choses qu'on pouvait lui épargner bamakambo ebele oyo bakokaki koépargner ye voyage même na jet privé ça prend encore plus de temps c'est 11 heures parfois il faut boter mananzela pour na ravitailler mais on ne ravitaille pas avion à chaud il faut que avion épais mamouke pour battre la bino lisusu carburant avant de décoller babiloko wana nyonso on pouvait lui épargner voyage donc ozomona l'autre kokoloba que contrairement na ndenge bato bazoloba que bato ameli champagne non on ne peut pas boire ça parce que nga lelo na landi nous avons vu tellement que bango moko bazalaka na makambo wana mais maintenant on le prête aux gens tomonaki bamosusu awa bakombata mosusu na poto awa bayoki liwa ya katumba moke bameli champagne ils l'ont dit bakoyoka liwa ya mutu tel soki aza mutu ya pouvoir basepeli donc yango nde cette image là en retour bango bazoloba pe que ça se fait de même na bakote wana non papa azali wana soki oza peut-être mutu ya IDPSP mais tu peux être ami ya Félix ou ya bana mosusu le papa a beaucoup d'enfants oyo bamosusu baza kutu na politique te na sport bazali na bamakambo mosusu pe bazali okoki kozala na connaissance na cadre wana et puis ce que nous devons savoir même na équipe à football même na boxe il faut en face de toi tu dois avoir un adversaire et cet adversaire là il faut azala pe mutu moko valable donc le papa a été un adversaire politique d'un côté il y a majorité actuelle il n'a pas été ce sont ngai lelo de nakoki kolobela batu ya opposition qu'ils doivent cesser de prendre les gens de la majorité comme leurs ennemis. Ils ne doivent pas considérer la majorité n'est pas ennemi na bango. Nous sommes dans le même pays. Toza na mboka moko. Pluralisme pour il y a ba parti politique. Tosengaki yango pona nini? Vous avez la démocratie. C'est ça. Il faut azara na opinion na ye ya ndenge mususu. Mais eloko wana nyonso boko trouver solution na nini? En dialoguant na débat politique. D'ailleurs na débat politique pe ngana mona kango pe quelque part tina mon côté parce que mutu nyonso akampaka na position na ye. Mais mutu oyo il faut pas convaincre, c'est le peuple. Peuple n'est yé à cause le choix na yé entre discours ya bata majorité na discours ya mutu opposition. Mais mutu na mutu era kobima so ki na plateau ya télévision azali wana akoloba kaka omoni ndenge nga na cheye kao ndenge na cheye kao. Mais c'est le peuple, c'est au peuple de juger. C'est au peuple de juger. Ce n'est pas na yo moko ba idée na yo. Jugement ya peuple bokomona yango na nini na urne jour ya vote le discours nanga. Mais lelo dans scène politique na biso on entend plus les critiques
Parce que l'élo, quand quelqu'un va te dire, ngai na kotonga na école, mais au kotonga na école, l'élo, le pouvoir nous avait promis 1000 écoles. Batongi combien? Mais ce qui l'élo va lobby, totongi 500 par manque d'argent. Manque d'argent. Mais nous, biso ba congolais, tout le monde a regardé que mboka na biso mbongo, donc banzete o eza na forêt équatoriale, ezali matiti nango ezali mbongo. Non. Mbongo nde ezali musala. Mbongo ezali musala. L'argent vient par la production. Mais combien de nos politiciens ont des sociétés? Parce que les politiciens na biso baza na ba société, bayaka awa. Les députés, ils voyagent, mingi ba voyager na première classe. Na first class, à voyager, à poto na première classe. Mais à éviter que ceux qui ont voyagé dans la classe économique, ils épargnent combien? Mais cet argent-là, ils peuvent investir. Ils peuvent investir dans le bon cannabis. Mais boya comme la champagne na ozoya comme la champagne na poto, mais la champagne ezotu là na Kinshasa, whisky ezotu là na Kinshasa, bière ezotu là na Kinshasa, matembele ezotu là na Kinshasa, moi tomate ezotu là na Kinshasa. Vous venez consommer ici en Europe. Et puis bozo critiquer que l'argent mbongo bino bongo mona kaka ke ngai député, un député congolais est payé comme un député il y a Union européenne. Mais alors que biso budget a monté, il faut parler du peuple. Vous parlez d'un peuple, peuple a souffrir. Mais le peuple souffre parce que vous, bino ba institution, vous êtes budgétivore. Qu'est-ce que vous produisez? Et ça n'a pas député, vous banda, atikala kozwa parole te. Akendaka ko chauffer kiti. A chauffer kiti. Na suka sanza, akepenza na bankale. Abimisi mbongo na ye. Oloba nini. Même pas les doléances, y a batu oyo, vota kiyo. Donc il faut to lobelaka, babilo kwana, non politiciens. Lelo, oyo bazana rassemblement wana. Mais quand vous entendez les discours, par exemple, il y a Olivier Kamitatou, on dirait qu'il n'a jamais géré même un franc, il y a l'État. Discours naïe. Il ne partage même pas le bilan, il y a Joseph Kabila. Il ne partage pas. Mais tout l'année, il a dirigé le ministère pendant combien de temps? Pendant combien de temps? Mais lelo, maloba naye, omo naye na TV5, mais maintenant, a komi naye, moutou. Donc, papa Etienne Bakundi Koutuna Mouté, il y a komi naye déjà, comme ça la campagne, il y a Moïse Katumbi. A commis déjà un homme valable, Oyo, a coquille remplacé. Mais papa Etienne Tshisekedi, pour à comme à niveau 30 ans, à une expérience. Pour les bossons comme ça, la politique, et comment qui n'est qui chef coutumier. Il faut à la nganga ici, donc, même la nomination, il y a Mobutu. Batu Mususu Koyoka. Mobutu alinga sala remaniement mbangu donc erwana ba pajero na mbetenge akeko luka kwa akeko luka nganga. Donc tout ça à l'époque, mais lelo ba démystifier politique au monde akaka mutayo de démystifier politique, c'est jeunesse il y a lelo mutu sacraliser, par exemple, fonction, il y a président de la République. On a eu le président le plus jeune du monde, je crois. À ce moment-là,
lelo mutu nyonso azomona nga na koza la président. Donc on dirait aye kolamusa bango na pongi, aye kolamusa bango na pongi. Ndenge moko papa Etienne Tshisekedi babandi politique na âge nini, balumumba bakufi na âge nini. Si aujourd'hui on dit aux gens que Lumumba est mort par exemple à 33 ans, à aucun mois, à 33 ans, Atiki et Belé Abana de 33 ans, mais oui, mais à l'époque c'était comme ça. Parce que Batoiseau comprend que âge, il y a partout. À l'époque, c'était parfois au sali 4e normal. Dans 4e normal, au côté une année à préparatoire, après au passé la première candidature pour continuer l'université. Les études étaient un peu plus poussées à l'époque. C'était au sali gréco-latine. Gréco-latine, oyo, lelo et tabola. Ce que aux scientifiques, maths, physique, biochimie, littéraire, nous sommes ezalaki na gréco-latine. Donc c'était des têtes. Na époque wana, l'université na tango ya kalavan ke baya kofongola oyo ya biso. Oyo kamutu neti ba président Kasavubu. C'est là qui ont fait la théologie. La théologie, c'était déjà au niveau universitaire, post-secondaire. Donc, études, ezalaki yangwana. Mais les lots, biso ba politiciens, on ne peut pas, nous ne devons pas inventer la roue politique et pandakala. Ma papa Etienne Tshisekedi, ndenge ye azali wana pe, il a suivi un modèle. Peut-être à l'Obana Bananae que modèle Nanga ezali boye. Il n'a rien inventé. Il n'a rien inventé. Lelo, il a amélioré peut-être à Babilo comme Soussou. Mais Lelo, le radicalisme, oh il y a pas jeune, oh tout le monde en a battu Soussou. Donc, en face de soi, il n'y a rien de bon. Ndenge wana esprit wana ezali mabe. Porter critique, mais mutu mobimba akoki kosala makambo nyonso ya mabete. Lelo toyoka kaba discours ya ba Martin Fayulu koya Kabila n'a rien fait. Kabila n'a rien fait alors que lui il est là, il ne paye pas les impôts. Mais comment Kabila peut faire quelque chose quand toi Martin Fayulu tu ne payes pas les taxes, il y a hôtel nayo et tu vends la bière, les boissons sucrées plus chères que ma maman oyo ya nini, mais yo futa pas coûter. Yo futa pas coûter. L'État doit travailler avec quoi? Mbongo na biso tokomona yango na baport eloko nini ezokende libanda. Lelo ekoma kaka même ba écologiste bakoma ko contrôler masu egoya wana banzete oyo eza ya fraude bakati boye. Mais nous il ne reste que du bois et du maganapora matadi eloko nini sous ebima. Avant il y avait du cuivre goya il est beau omoni ekoti na bateau eye Kinshasa batie na train eye matadi bateau ezozonga na cuivre. Maintenant le bateau retourne avec quoi? Donc politique lelo vraiment na bandeko na biso oyo ya IDPS il faut toyebi ke eza pasi bana na ye na famille na ye eza pasi. Mais ndenge tozoyoka ke batu ya IDPS ou surtout oyo ya rassemblement ils veulent prendre la dépouille de papa Etienne Tshisekedi en otage. Que avant Bissoto le corps soit rapatrié, il faut appliquer l'accord. Mais est-ce que vous allez tenir compte de cette peine-là que famille naïe parfois à un moment na bana oyo
bakoko na ye oyo pour la plupart bazali awa na poto depuis ya koko na bango etrenaka parce que tata na bango oncle na bango il faut bapesa ye poste donc azwa otage corps ya papi na bango en otage likolo ya poste. Est-ce que bino bato ya rassemblement vraiment vous réfléchissez na ndenge moko ya malamu? Mais pensez-y à ces enfants-là que lelo tongo tata na bango alamuki, oncle na bango alamuki pour aller se recueillir et le corps va faire kaka mikolo et belé pour cette raison seulement. Donc vraiment Papa Roger ezali mawamingi. Si on doit faire du chantage pour la Ninoana, ba mema nzoto ya Papa Etienne Tshisekedi, parce que la dépouille n'appartient pas au rassemblement. Dépouille ya Papa ezo appartenir d'abord na famille biologique na ye, bana na ye, bakoko na ye. Est-ce que bana na ye nyonso ba militaka na kati ya rassemblement? Oyo biso to yebi, oyo asalaka politique nya ke Félix. Et Félix n'est même pas l'aîné de la famille. Félix n'est pas l'aîné de la famille. Lui-même, il dit qu'il est troisième de la famille. Il a ses aînés. Donc, la décision, il y a pour rapatrier corps, et ça collégial. Et en plus, na Kinshasa wana. Et si les lots, batuya, tabaya kamwanga, balobi ke, Etienne Tshisekedi doit être enterré au village. Bino bata rassemblement pour ça. C'est aussi sa famille. Ce que balobi kuna ke na biso na famille, il est le chef coutumier, il doit être enterré na rituel na biso ya bokoko. Respectons quand même le mort. Tout respecter oui na biso. En tout cas makambo oyo nga nazoyoka soki eza ya solo vraiment c'est gênant. Et maintenant toute cette population qui attend l'arrivée du corps et Papa Etienne Tshisekedi pour faire leur deuil, ils doivent patienter pour ça. Alors que on n'est pas allé au dialogue pour des postes. Vraiment, Ezali Mawamingi, Papa Roger Nakanisi, Soki Batua, Bana Mitunande, Tokoki ko répondre. Entre-temps, Napesi, Nazongi Selio Maloba, Baninga Mosusope, Baloba. Merci, Papa Roger Nazongi Selio Maloba. Merci, monsieur Pierre Maziza. Bandeko babolingo na banzi bouti koyoka na nyoso oyo monsieur Pierre Maziza auti koloba. Aratanda nazali kosenga na bandeko oyo bazali kuna kote ya boîte bokoma deja ba mituna na bino na zwata ya kotanga yango po ete na koka kotindikela na moto oyo bino bokotuna motuna. Na tango oyo na baluki bongo epai ya monsieur Profa de Profa malobi ezali epai na yo s'il vous plaît. Merci, Papa Roger. Nayoki ndenge Papa Maziza a brossé portrait ya Papa Tshisekedi akoti mpe na mwa makambo mosusu. Mais eloko tokoloba kaka te omoni motu soki akufi ata azalaki soki ndenge nini oyo ya mabe nyonso babwakaka. Mais comme il y a azalaki homme politique et puis eza na bato mosusu bazokolinga bakomi deja koaccuse bato mosusu koaccuse ke oboye lokola nayoki na banini moko batindeli ngai Kabila obomi Tshisekedi nayebi te Tshisekedi oyo bango bazolobela azalaki mwana ya 20 ans ou bien akomaki deja na 80. Donc asali vie na ye c'est normal akufa tolobi te ke ifale akufa mais bon eye ndenge wana epuis bamalmene ye te ndenge Papa Maziza auti koloba bamalmene ye mwa mingi na dernier moment nga nayebi ke
na tangaki côté moko ba médecin na ye ba bolobaki na ye normalement ba sepelaki te ndenge azomoi na kisi ba sepelaki te balobaki te en tout cas vraiment eza bien fait donc il a fallu ba afanda nani ndenge ayaki bala afanda nani mais bamalmene ye lokola bao mosusu wana bango ils peuvent rien faire sans que Tshisekedi aza liboso pourtant baza bajeune baza na force na nzoto mais bango balingi kaka papa mokolo ndenge wana azalaka liboso bango nde bayaka nsima mais sikoyo nayebi te soki baza conscient ke bango bato baprécipite un peu la mort na ye il faut bazala conscient parce que akokaki tozomona papa nani oyo papa ya palu nani papa kizenga aza na assure peut-être ye akozala mokolo ya Tshisekedi mais aza na ye nani parce que ye afandaka na ye calme afandi calme abuzaka na ye te apesi makambo na mwana apesi makambo na bato mosusu aza na ye afandi na ye mais papa Tshisekedi ye azalaki donc akenda boye azonga boye akenda boye azonga boye donc vraiment ezalaki que tala kaka ntango asalaki campagne na ye azokosala meme jogging na age wana oya kokwea cardiaque ezalaki babiloko ya ye te ozomona ye afala apema atala bana ndenge bazokosala mpona donc apesaka baconseil normalement ye aza patriarche baafanda apesaka baconseil apesa alakisa bana ndenge nini politique parce que aza na expérience ndenge papa malita alobaki asali trop malgré que eza mpe na babon côté na bamauvais côté mpe ezali mais totiki nano bamauvais côté tosali nano kaka babon côté donc asali mingi donc il fallait azala que afanda et puis alobelaka bana histoire ya mboka ye fallait nde surtout ndenge wana po akei toyoki mpena makambo mosusu te oyo vraiment il fallait toyoka epai na ye toyoki vraiment makambo ebele te mais bon c'est pas grave akei nde bato na ye batika kosakapare na likambo wana ye azali homme politique azali homme de tout le monde aza kaka mutu ya UDPS te mais azali mutu ya Congo donc bato nyonso tu bakolela ye bato nyonso tu bayoki mawa bato nyonso tu baza na deuil donc tolela ye na ndenge ya calme bamakambo mosusu oyo tokokoloba na ye alala bakonga nanu apres tokokoloba makambo oyo tokokoloba mais sikoyo naza nanu akiti te donc torespecte patriarche donc eloko mpenza ya koloba mpenza mingi eza te makambo ya koloba ezali mais tolingi toshoke mitu ya bato te donc torespecte moto akufi donc Merci, monsieur Profa de Profa. Alors, Natango, to PCP Maloba et pas ya monsieur Denis Kakoka, s'il vous plaît. Oui, merci, Dina. Auto la Nabandeko, Auto Koloba, Ndeko Maziza, Ndeko Profa. Oh, Makambo Itali, Papa Tshisekedi, na vivre presque mingi, ba moment na ye, oyo. Ngai wana azalaki mpe mwa motu nazoyeba na kati ya kinshasa wana papa Tshisekedi azali motu oyo tokoboya teke abundisi mobutu mpona makambo ya demokrasi wana tokokowangana yango te mais avant ye abanda eloko parce que lipoto yebisaka baleki oyo mosusu bazokoya parce que mingi baleki oyo mosusu bazali na systeme ya radicalisme
ozomona ke adversaire politique azali nani adversaire na yo ya net ennemi. Or na moment oyo nga nayebaki ke papa Tshisekedi aye kokoma opposant, na moment wana mutu oyo azalaki kondimisa kisasa ezalaki mama Mpakasa, Thérèse Mpakasa, aza kobenga ye madame de fer. Aningisi kitesa ti ler ba IDPS baye kofonde IDPS o nga nazoloba IDPS papa Tshisekedi ayokanaka na mama Thérèse Mpakasa, azalaki presque bamitingi mosusu ozomona ke mama Mpakasa pembeni na ye bazokopesa mitingi bango mibale. Parce que lelo mingi balobaka IDPS premier parti politique na Congo. Non, leur IDPS baye ko créer IDPS par nous déjà sur le terrain. Mingi baye bakate maman Mpakasa de première manifestation moi si oya yaki mutu makasi devant Mobutu azali mobali te eza basi batambolaki bitakala na boulevard du 30 juin. Bango nde baminisaki Mobutu ya lere IDPS baye kokreye IDPS. Papa Tshisekedi akendaki mpe pembeni na bango ya mwasi mama Mpakasa te lelo azalaka na matete wana azalaki PG ya palu na mama wana kizenga libanda. Ozomona ke mpona kolakisa ke politique ezali na ngonga moko ifo boyokana, mais na moment oyo tozokomona ke mingi bayebi histoire vraiment ya politique ya mboka te, bayebi même histoire ebandeli ya opposition na Mobutu ndenge nini ebandaki bayebi te. Okomona IDPS ate kobundisa palu radicalisme wana etumaka mboka te. Mwana ozomona ke papa Tshisekedi apati ya moment oyo bauta kosangana na mama Mpakasa, papa Tshisekedi azwaki mpe mwa courage lupemba neti lupemba toloba bien ya koaffronter Mobutu parce qu'amoni déjà basi basali mwasi asali affronter Mobutu bongo nga mobali ozomonaki azalaki ozomona bamitingi na pont Kasavubu bazokobeta ye kokanga et tout ça. Moto babandaki kokanga liboso ezalaki mama Mpakasa bakangi lere bazokangakanga mama Mpakasa après lere Tshisekedi aye okota mpe papa Tshisekedi akoti mpe na mulongo wana akomi kokanga ye relégation banini kobeta oui na kote wana susi amoni pasi biso tozala komona ozomona bamosusu bazomema ye chemise makila babeti bazoki sete na bamutu akumbi IDPS ti le baye kokabwana IDPS ekomi ya kibasa ye akei na IDPS radical. IDPS liboso ezalaki radical, IDPS radical. Ozomona ke
na niveau na biso alakisaki biso mpe tokoki koloba oui mutu mpe akoza na kote ya mabe na kote ya malamu. Kote ya malamu alakisaki biso ki ndenge asanganaki na mama Mpakasa. Asanganaki na mama Mpakasa mpona kocombattre mutu. Par exemple, Mobutu, les dictatures. Wana elakisaki ke tolérance ya moninga ya moninga ya parti politique. Mais sikoyo biso to remarqué que tolérance eza lisusu te ekomi ke parti politique boye ekomi kaka ya bafrottement kobunda kobuka na période wana avant ezalaki bamanifestation ezoyokaki bakosala yango na cité te mama Mpakasa aza kosala na cité te ye aza kosala na ville po bato bamindele bamona ke dictature ezali awa oyo ya biso ya mikolo ekomi bakotinda bokende kobuka bamagasin kobuka babien oyo ya baninga. Non, toye komona yango après yango wana tozolobaki bajeune ya sikoyo bozala te na idée yake radicalisme par exemple côté oyo biso toza omona ke il était beaucoup plus radicaux. Radicalisme na ye ezokotinda te ke bobuka violence wana tolingi te parce que déjà mutu papa na biso akei nzambe abengisi ye botosa ye na bino bamembre mpe ya idps botosa ye po mokolo ya matanga na ye nini kalme ezali parce bino déjà kuna naza koyokaki avant bakunda ye ifo kaka primature accord wana bafinalize yango mpona nini kokende kozwa nzoto ya mowei en otage ezali soni. Papa akomaki azwaki bokono bamemi ye awa na poto basoigne ye basoigne soki 2 ans bokono wana oyo ye azalaki nango amboli pulmonaire eza maladi moko oyo ifo atikala kimia afanda esika moko parce que maladi wana ebongaka te kosala balong trajet net même na bavion il fallait batika ye se soigner afanda apema kosalisi ye balong trajet date na ye mpe oyo baminganga batielaki ye ke date na yo il faut tokutana telle date. Est-ce que ye akendeki toloba boye est-ce que akendeki na bavalise ya bakisi ata yo moko biso moko tovivaka awa na poto est-ce que médecin akosali yo ordonnance ko par exemple 200 ou 300 nini boîte non akosala kaka boîte oyo kaka yo kozwa ya quelque temps soki esili ozongi basaleli yo ordonnance mosusu okei bofandisi motu apase temps moko ya kolekana
baye bozongisi lisusu ku voyage ezalaka na avion boye ezalaka mpe ku mpe ku moko ya monene soki moto ako mokolo et en plus de ça moto na bokono wana oyo esengaka long trajet te na avion na kote wana biso ndenge ndeko Maziza awuti koloba moi je condamne aussi rassemblement tout va utiliser papa comme tremplin. Il fallait bâtir que papa a se soigner. Dans la majorité, malgré que yokana, majorité, se déplacer, il était na poto. On a évité que papa a ça un déplacement. On a pas âge, na nini na mabokon. Na biso na pas âge na biso tu peux te retaper après quelques mois, mais na mutu mukolo pour se retaper ça prend du temps. Yango toujours le ba politicien na biso politika okende ko inventer makambo arabe empoisonné ye basali ye boy eloko ezali oza malade soit traitement na yo te docteur soki alibere yo soki okomi par exemple mokolo mama moko mpe tozala bozwa bapension mpe bopemisa nzoto neti papa kizenga ezali te ke ti okomi mokolo kaka okangami kaka politicien kaka il faut continuer kaka na politique mpe bopemisaka banzoto bongo mpe ezalaka au fur et à mesure ozokoma mwa mokolo bongo elembaka wana bon baye na loba mingi te mais papa Tshisekedi a contribué quand même na ku briser tabou oyo ya koluka moyen que démocratie ekota pe na kati ya mboka. Merci papa Roger Nazungisi Loma. Merci monsieur Denis Kakoka. Alors tobaluki bongo epai ya monsieur Loma, malobi ezali epai na yo, s'il vous plaît. Oui, merci papa Roger pour opesaka maloba. Naza pezala mingi ya koloba te, mais eloko moko kaka ngai naloba mpona bandeko na biso surtout oyo ya IDPS na bandeko mosusu oyo baza na bango mpe bato ya IDPS te, mais baza koloba kaka mpona koloba mpona ngai personnellement nayebi te eloko nini oyo vraiment bato bakoki koboma nzoto ke Tshisekedi awuti kokufa boye. Tshisekedi soko akufi na mokili oyo ndenge nzambe asala biso nyonso biso bato moto moko akotikala éternellement na mokili aza te biso nyonso tu tokokufa. Donc ezala ngai naloba boye nakokufa lobi kuna nakufi. Donc kokufa ya motu basepelaka nango te, mais soki totali na kote mosusu eloko oyo bato balobaka ke nzambe apambola yo ezaka vraiment nécessaire na po biso bato ya mokili tolingaka koyeba yango te. Soki mutu asali bolamu ubie osali mutu bolamu omona kaka bato baloba vraiment bolamu oyo nazalaki na chance te ke nakoki kozwa likambo tala mutu asalisi ngai nauti kozwa eloko oyo vraiment nzambe apambola yo. Lero olobi ndenge wana nzambe ayoki lilobo oyo olobi ke nzambe apamboli mutu wana, mais lero ozali ingrat olingi kondima mutu oyo asalisi yo te, ezalaka mpe la punition oyo nzambe alingaka bongo te. Soki alobi bongo mpona nini totala lokola tata oyo auti kokufa oyo auti otika biso oyo tata oyo abelaki awa azalaki na clinique soki bonkolo na awa na Kinshasa. Président de la République a débloqué mbongo azwili ye jet privé pour ekende emema ye ti na Belgique pa yazalaki
manque de reconnaissance nzambe alingaka te ke mutu oyo asalisi yo mpo bato baza koloba merci nzambe apambola yo baleki ebelela yo mutu oyo oza kotia tembe na likambo nzambe mpo bato bapamboli mutu wana bapamboli na bango wana ekomi ti epai ya nzambe nzambe ayoki bango apamboli mutu oyo asalisi yo ale yo sikoyo asalisi yo okomi kuna ochange na makanisi okomi na makambo oyo ezalaka te oyo vraiment ke eza kopelisaka mboka moto estce nzambe akolinga likambo ndenge wana bomoni soki nazoloba boye bato nayebi ke bato mosusu bakosepela te me nakoloba te verité oyo ya solo mpenza ndenge mokili etambolaka reconnaissance eza eloko monene ntango kaka olobi na motu merci vraiment nzambe apamboli mpe mbala mona merci oyo olobi mpo mutu oyo abikisi yo na liwa obalukili ye otuba ye lisusu likonga na mokongo estce vraiment eza normal moi papa oyo auti kokufa oyo akufi na makambo ebele bato baza kondima yango te me bato bayebi yango bayebi bien yo ntango oye badate ya bale 19 obima osala boye osala ozomona te ke bato bakufi wana baza baretraite te baza bambwa te baza bato bana bato bafalaki na bango motu na bango ezaki kokanisa makambo mosusu ale yo ye obilisi bango bakufi ale sikoyo yo tikalaka kaka éternellement kaka na mokili donc liwa ya tata oyo ezala makambo ebele mpo nzambe asepelaka te ke yo mutu oyo ye asali yo okomisaka bato yo otikalaka tata oyo soki akufi lelo akufi na makambo na ye ebele epuis mpo na ngai nazoloba nga personnellement namoni eloko moko te oyo Tshisekedi asalaka opposition na ye epai ya président Joseph Kabila mpo so totali bien nayebi te eloko nini vraiment oyo ye asalelaka opposition wana ke alingi Kabila te asali boye kobanda na Mobutu oyo bato baza koloba ke abundisa Mobutu te Tshisekedi abundisa Mobutu te Tshisekedi azalaki mutu oyo azalaki kolia na Mobutu donc lera akosi bino bokufi ale ye na pop likambo na kasi mutu moko abosaki yango te mokili mobimbe ye yango ke bakokopelela bango na Mobutu ke tokosala boye ale bavalisa mbongo ezokende eloko nini oyo mpenza bato bakoki kokumisa tata oyo auti kokufa oyo bakumisa ye ke azalaki ndenge na omona bato mosusu oyo baza hero vraiment kozala hero bato nini basakanaka yango vraiment na mokili eloko nini oyo Tshisekedi asala paze na mboka wana oyo ke bakoki kotia ye hero na bato oyo abomisi oyo ebelebele ya bato bakufi tala ile 19 kako azongaki wana bakufi soki combien awa na décembre bakufi soki 40 combien est-ce que milimo wana pa ekende ezotala vraiment tokufaki na biso kaka pamba boye po ok bazoluka nde Félix akoma ne premier ministre donc makambo wana nyonso tozwaka yango na liseki te mpo nzambe atalaka nzambe amonaka nzambe azomona oyo nyonso tu bato tozosala mokili eza lobatami na fambe tozomona donc makambo nyonso tu oyo tosalaka emonanaka epuis efutamaka kaka na se awa jamais okokokende kofuta masumu na yo kote mosusu donc masumu ozosala na se ekofutama na se Tshisekedi soki akufi mpo na masumu na ye aza mpenza na masumu donc ndenge namonaki video moko boye archevêque Lobobo asalaki vraiment archevêque Lobobo aza na raison aloba oyo alobaki mpo ntango katuma maki akufaki toyebi biso toyebi yango Rex Kazadi asalaki video amela champagne bongo sikoyo soki Tshisekedi akufi lelo oyo bato basepeli oyo bazosepela te balingi Kongo te bato bakosepela balingi Kongo liwa ya mutu donc totiaka te ke ye akufi avec spécial te azalaki mutu moko azalaki mutu ya Lucifer ye nde asali nyonso tu mpo Kongo wana ezongaka kaka nsima botala kaka ndenge akei wana mikoleko ya bokomona mboka wana ndenge ekokoma ekobonga donc makambo nyonso ekochange mpo sikoyo napeli lisusu video mosusu awa na France 24 soki na TV5 Monde oyo mwana oyo ya melaki oyo soki Kabitat azoloba nini ke donc nani Félix aremplace tata na ye est-ce que vraiment Félix aremplace tata na ye mpo na likambo nini est-ce que ye Félix ava nani donc makambo wana Félix te soki Félix te soki Moïse Katumbi
Vraiment, donc mboka et comme on dit c'est qui maloba oyo baloba ke mwana oyo babundisaka ye te azali songa mbeli ezali likambo solo bomonaka yango nano bomonaka ke mwana moke po Tshisekedi Kabila akobenga Tshisekedi koko so totali bien aza koko na ye nazobundisa mwana moke ndenge wana na likambo moko soki olandi sansi ya makambo nyonso tu bade suka okoyeba pourquoi abundisaka Kabila te donc ezali jalousie ya baluba surtout baluba vraiment baluba il faut changer et puis ndenge za wana ekilango pe et c'est fini donc baluba na ba IDPS wana ekufi nango mpona libela wana na oloba ngo ata mokolo mosusu bato bandibelanga IDPS esili ekufi ezala rassemblement ezala IDPS ezala bamartin fayulu banani bango tout esili c'est fini ekozonga lisusu te et puis il faut botia wana mutu na bino ke kamere wana nalingaka ye te mpona na ndenge aza makambo ya mabe ne kamere aza mpenza remplaçant valable na côté ya opposition donc nazali sûr et certain ke kamere akoganye baélection so baélection esalabi lelo ezala bakamitato ezala banani mutu moko oyo akokoka kamere akozala te mpo quand même kamere abimaki 3e élection présidentielle alors totika babuzoba ndenge nazomona bato mosusu bazo na video nzambe aza motema mabe vraiment mutu lokola nzambe aza mutu te nzambe azali mokonzi ya biso nyonso toboka eloba nzambe aza motema mabe est ce que vraiment makambo wana bango baza kobimisa wana baza koyeba yango ke bazotumula nzambe bakomona ndenge makambo baluka na mboka wana et puis tokende epai tozonga epai oyo bato nyonso tu oyo bayebi makambo oyo ezalaki oyo ya Geval lorsque Geval bamonaki bashokola oyo bapesaki bango moto liboso oyebi shokola nani oyo Mwando Simba ye wana aleki Tshisekedi aliaki shokola wana mikolo tokomona susu bamilisa sosoliso leka balokufa moko na bashokola bapesaki bango empoisonné wana bakoloba nini Kabila bomi bango epa bakenda zo bashokola na bayebi biloko nini ezalaki kati bashokola wana il fallait bazala mayele bayeba ke chocolat oyo ya liboso oyo baliaki nani Mwando Simba kei Tshisekedi ye wala kei est-ce que olengako ya okete lobi oyo nyonso bazala chocolat ba okete moko po bakotia bango na intervalle ya ba 6 mois ya ba inane moko kwa kendeki bayebi yango te bango bakaisi babelge bazali bandeko na biso babelge bazala bandeko na biso te babelge bazala na intérêt na bango bazala koluka yango wana likambo na lobi lelo chocolat wana bayebaka yango ke ekosilisa bango papa Roger aza mingi oloba te mais conseil kala kopesa bato bandeko na biso ya IDPS bayebaka ke rais aza songe ya mbeli donc bafandelaka yango te oyo na likambo kolobaka yango na merci mingi papa Roger. Merci, monsieur Loma. Alors, nazali koyebisa lisusu na bandeko bazali kote ya boîte si mituna ezali bokoka déjà kotuna yango l'air yango yo po ete nakoka kolekisa yango epai ya monsieur Pierre Maziza po ete minute na biso tokomi konange vers la fin. Monsieur Pierre Maziza na bande uti koloyoka bandeko nyonso bauti kopesa pe makanisi na bango na kati na maloba oyo tuuti koloba na oyo etali bongo liwa ya Etienne Tshisekedi maloba ezali epai na yo soki ozali na likambo mosusu ya koloba en attendant tozela soki mituna ekozala maloba ezali epai na yo s'il vous plaît. Oui, merci Papa Roger na ndenge ozoselinga maloba nalandi bandeko ndenge basali bareaction na bango vraiment nakanisi biso nyonso bakongolais ndenge tozali wana na mutu ata aza mabe ata aza malamu il y a toujours quelque chose à tirer parce que ndenge biso totambolaka soki oyebi ke nzela wana banzube ezali okoluka sapatu oyo ekoki koresiste na banzube wana nakanisi biso nyonso toyebi vi ndenge etambolaka eloko tokoki koloba na opposition ya lelo ndenge nautaki koloba ezali se radicalisme
qui fuse la haine. Donc, ekomaka motema mabe. Awa, bato bazokoloba, bato majorité, bameli champagne, parce que, mais, biso to monaki, katumba mwaki akufi. Même oyo tozokoloba la Senko, babo ici église, kosambela babo ici yango, Monseigneur Mosengo akangi église Notre-Dame bakangi yango. Donc, biloko wana ezali malamu ata mokete. Ata mokete. Peut-être na Kinshasa tozomona comment ça se passe. Mutu akufi bazolela ebembe liboso ndaku na sima ya ndaku bazolamba. Mais ba oyo batambola na bamboka, même s'il y a des gens oyo ba yeko comment assister bino ba kokende ko, donc ba biloko la famille organise que kolia ezala même musika ya deuil. Musika esika matanga ezali. Oyo nga nazo senga batu oyo bazokende matanga na siège ya IDPS. Bozala pe na maîtrise. Cette même police ndenge ezali wana, si ma papa Etienne Tshisekedi, tobana komona un policier qui était là. Lelo papa Etienne Tshisekedi accueilli. Boyebite confiance nini papa Etienne Tshisekedi apesa ki na mutu wana. Boyebite. Mais lobby, peut-être c'est la même personne. Bakotinda ye balobi kende kocha ordre na permanence à IDPS. Vous pouvez aussi l'assassiner. Beaucoup qui peut assassiner. C'est la même police. Oyo bino bozo senga. Mingi bazalaki ba ministre na rassemblement ana. Ils avaient des services à garde rapprochée. Chaque député, Martin Fayulu, Nenga Zawana, il a un policier à sa garde. Bango nyonso. Mais même Moutou, ceux qui a zongi na unité na bango, lobi boba biye ma bango. Parfois pe bobo miye. Qu'est-ce que nous sommes en train de créer entre nous? Ba oyo bazalaki qui était Moutou Azalaki na service proche. Pour à côté G7, à Mimoni opposant, et pas il y a président Kabila, il n'y avait rien de bon. Il n'y avait rien de bon. Nakoki Kolutuna Lelo. Est-ce que Olivier Kamitatu et Azalaki na politique ite azalaki na bomengo oyo ya komi nango lelo azui yango wapi azui yango epa ya nani parce que yo soki oyibi ozomona ba mususu nyonso comme des voleurs ezali neti mwasi ya ndumba soki obali ye so olobi na kyoko mela na bistro wana na baninga na ngai ya lobi ya zwa kanga na bare sirema kuna pe akikoluka mingando. Uzomona comment notre politique ils ont au béba et parfois il y a des gens baza innocents mais lelo tozomona batu nyonso na munoko bazolo banini un député gagne plus qu'un ministre.
mais bawelaka poste ya ministre yango mpona nini? Donc ezobima suspect place wana député azowela poste ya ministre. Officiellement toyebi ke député aganyaka plus que ministre. Donc yango nde mabe ya politique ya mboka na biso. Soki ba mutu ayoki ne wana Willy Mishigi aboyaki kozala na parlement, mais banomé vice-ministre Akeyimba, mais bandeko même les accusations oyo nga nazoyoka na batu ya IDPS nga na lobby na landa yango même plusieurs fois. Willy Mishiki a lobby ndenge papa Etienne Tshisekedi akeyi wana akozonga te parce que il a été déçu. Dans ce sens-là, il a été déçu. Yemutu qui a atteint poste ya premier ministre bazongisa ye na rang ya ba ministre asepelite akeyi akozonga te. Et les gens voient que il savait quelque chose ndengeni. Mais qui ne sait pas tout le baka vérité, ceux qui sont dans l'entourage, il y a papa Etienne Tshisekedi. Il savait très bien que papa Etienne Tshisekedi était dans un état peut-être critique. Ndenge azomema bazomema na poto. Il le savait. Nalandi ba vidéo ya batu mususu lokuta ou makamba solo era lobike era komi awa il marchait yemoko akiti na avion et mukolo mais atamboli ti era koti na voiture bien sûr mais peut-être il s'est forcé de descendre, il allait très mal. Donc, tout confirmaka, makambo mususu te ou confirmer peut-être qu'on porter l'accusation. Papa akomaki mukolo botika molimo na ye epema na kimia. Nga nazoloba, j'ai déjà perdu mon père, na perdu maman na ngai. Et ma mère, la dernière fois que j'étais en vacances na moni maman alakisi nga nzoto na ye alobi Pierre tala nzoto na ngai nazolia mais ezo changer te mais biloko oyo bazo eza destiné pona ye ekomi biloko ye akolia ndenge tolobaka sandwich akolia moitié. Donc, il y a déjà à préparer à 4 moitié à bombeli kokonaï. Mais, donc, aux hommes, on a déjà que Moutouana, organisme, na koki kolobande mwana organisme enuni, nzoto ya mutu. Ce que moni kaka mutu, nzoto ebadi kokende. Tozala biso, oba oyo totikali. Ne soyons pas égoïstes. C'est difficile d'accepter la mort d'un proche. Mais autant mieux ne pas le voir souffrir à que de problèmes. Je pense que ça ne doit pas nous consoler. Mais c'est ça la réalité. Nous apema. Il ne profite plus de la vie. Ndenge ye abandaki ko profiter. Oyo abandaki ko sokola ye moko, bokomi ko sokola ye. Donc, biso batu, oyo totikali tozalaka pe na courage d'accepter. Nous sommes obligés d'accepter la mort.
nous sommes obligés. Yo komona mutu oyo bozalaki na ye a boye. Moi j'ai vu des gens mourir, mais ils a pas si quand il se sent étouffé, awana poto na moni mutu il commençait à s'étouffer, mais ye azokanisa ke bo retirer ye oxygène. Mais alors que nous autres ezokende molimo ezokende, mais ye amoni on dirait que bo retirer ye oxygène. Donc tozala batu soki botali étape wana ya liwa et que baye ko annoncer yo deuil, peut-être yo zondima ngote. Moi j'ai vu image ya Félix. À ce moment-là, on dit, on s'imagine Moutounion Salobaka, allez, dis-moi ce n'est pas vrai, mais c'est ça la réalité. Ezali likamwa solo et Félix Ndenga Longwe Koko ti aye Koko Mapoto, il n'a cru que quand tu l'as vu, nous autres ya papa Etienne Tshisekedi et Lali, et la personne ne sait pas lui répondre, et lui il a parlé que la personne ne lui répond pas. A eu confirmation à l'objet, non, je ne parlerai plus à papa et papa ne m'entend plus et lui, il ne me répondra plus. Donc, Tokanissa, à ce moment-là, maintenant, Batu Oyo Bazali na Kinshasa, ils attendent le corps pour faire leur deuil. Bazom di Maté, Ndenge Bazali wana pour faire leur deuil. Et que Batu ya Lelo, Batu ya rassemblement, vont prendre ces gens-là en otage. Vous évitez, quelle est cette peine-là? Mingi entre Bino. Ce que vous l'ingaki papa Etienne Tshisekedi, pourquoi Bino Bozalaki na IDPST? Botikaki ye pona nini ye moko. Peut-être Bolkoka qui complète ye main forte na litango. Moutra moutake na kana ye, asali ce que moi légal na ye. Et maintenant, vous reconnaissez cette popularité n'a papa Etienne Tshisekedi. Vous avez quitté l'IDPS pourquoi? Ce qui est solo, vous teniez à la personne. Pour Nanine Bolomwa IDPS. Acceptez. Donc, ne soyez pas égoïstes. Ne prenez pas le corps, la dépouille, il n'y a pas Nabiso pour rendre la famille biologique naïe et cette famille a zoapé pour bateau kuna a koma mutu ya batu nyonso. Même ceux qui le vous le privez na bateau majorité, mais ceux qui l'aiment aussi au sein de l'IDPS. Popularité mais donner à ces gens-là l'occasion de pleurer les leurs. Vous reconnaissez la personne qui est à Zapawa, mais botika batu oyo babandaki kolanda ye balela ye. L'honneur qu'on va lui rendre, même Lelo, bah oh bah tomber là bah mausolée, bah c'est quoi? Bah c'est quoi? Non. Que même à assumer ma fonction et à minene, ce qui Lelo, même la Belgique, si on lui rend ces honneurs-là, au Tigapé Congo, même sur le plan officiel, bah rendre honneur, vous ne pouvez pas priver.
bokoki kopekisa te bokopekisa nazwa le président Joseph Kabila asala papa Etienne Tshisekedi nini asala ye nini po lelo tolobaka vérité na état de santé ya papa Etienne Tshisekedi. Jusqu'au dernier jour, les gens de l'IDPS cherchent à mentir. Balobi que papa a koufi. Ah non, à l'instant, il est en train de voir, il est en consultation avec son médecin, il va mieux. Il va mieux. Hein? En dernière minute. Et après, la même personne vient lire le communiqué qu'en effet, Moutouane a koufi. Mais c'est comme ça. Papa a kogo zaranandako azobela santé eza malamu te, vous cachez aux gens. Parfois c'est normal. Mais quand on le sait, avouez. Tout la liboso peka ndenge wana. Quand tu es venu, même tout a qui traitement en Afrique du Sud. Peut-être maman Martha Koki kolele alobia bakonzi pardon papa Nabino awa azali nous autres malamu te. Tout ça la ndenge ni. Mais dans la partie nous oloba hein ou peut-être na Koki koloba ndenge to loba akake chef de l'état ngwa loba kate mais parfois ce qui a abimisa ka vérité mususu hein on sait combien de personnes qui sont supportées de Mobutu a témoigné. Famille à Bomboko. Oyo kaka Olivier Kamitatu abotana na famille wana bana. Famille wana pe balobaki, ils ont remercié le chef de l'État. Ba moko tous donc ingratitude et les kaka ba limite. Ba politicien est belé. Tout le monde a dit même ba nani ba Zaïdi Ngoma, je crois. Quand son état de santé n'allait pas, le chef de l'État a Sengi en Afrique du Sud. Vous pensez l'élo, Binobozo Kanisa que vraiment, dans le traitement, il y a papa Etienne Tshisekedi. Contribution à l'État congolais. Contribution à l'État congolais exact. Kakapo rassemblement yango Moïse Katumbi amemi mbongo, vous pensez que amemi mbongo yango quand et le papa a commencé à être malade na bambulani. Soyons quand même sérieux. Tozala. Je crois que ndenge ndeko loma auti koloba. Je pense que à un certain moment, ceux qui m'ont ça la malamu, ceux qui ont ligné qu'on dit maïté, Vanda Kimia, garde silence. Au lieu que c'est la même personne, oh yo ya PCO, yo komiko fingaye, wana est comme ingratitude. Mais quand tu gardes silence, les gens parfois vont ignorer. Les gens vont ignorer. Parfois il y a Mbarakata Oyo. Peut-être le gouvernement a contribué. Peut-être. Au lieu que ma paix ça pour moi cannabis au péto koma kaka so botindi moi kaka moi mpe pona bino les banda oyo kakuna o mutu nyongotel o Mobutu a defaka pizza na li gablo boye babotoli avion. Plus ba intérêt. L'État peut peut-être ba koki ko louer. Peut-être peut jet wana ba louer mu musika te e wuti ata na ngambo wa Brazza wana. Ba louer jet da sasu ndenge nini tindela biso mwa jet na yo et que nous tika papa na poto. Pour ceux qui a biso mon boulot. Donc ne soyons pas ingrats. Ne portons pas des accusations sans preuve.
du radicalisme oyo et comme koleka. Les gens commencent à insulter. Ben, institution nabiso, bolingi un état de droit. Mais l'état de droit va avec tout. Et que nana makambonyos, tala awa na France. Bazui pe katumbi na bangote, Fillon azawad. Parce que a commis candidat président de la République, va commis au créer ébanoui. Monsieur Pierre Maziza Totikalina, 5 minutes, s'il vous plaît. Vraiment, Nakanisi, ce qui se passe au Congo, les gens cherchent à dramatiser ça. Mais ce que les Kina Bamboka Moussoussou, en France, ils ont bimaté des procès politiques. Mais banani bazana au pouvoir. Banani bazana au pouvoir. Donc, vraiment, Nakanisi, Papa Roger, Bania Moussoussou Barozo Maloba, Gaïna Nakoloba, mot de la fin, Nangaï, Libéla, Papa Nabiso Aki, laissons sa famille, Balela Papa Nakimia, laissons combattant, il y a IDPS, Balela Papa Nakimia, Bakundaï Nakimia. Et Bandeko Nabiso, il y a IDPS, ce que la police est Zaliwana. Parfois, donc ce n'est pas parfois, ils sont là pour mettre de l'ordre. Bazali Wanate pour agir, ils ne peuvent agir que en cas il y a pas désordre. Parce que ndenge bozali wana boyebite bakoki ko violer ba fille kaka bato oyo bazoya wana. Les bato mitema mabebe peuvent se mélanger na bino. Yamonde totika tolela papa wana na kimia azalaki mutu de par même ses relations personnelles akomina akoma na niveau ya ndenge mususu. Donc on doit le pleurer dans le calme bolinga bakundaye avec honneur parce que na moni papa na biso moi de Simba oyo rassemblement nakoki koloba bazwaki ebembe sous responsabilité na bango n'a pas été enterré avec les honneurs dignes de son rang. Mais botika papa Etienne Tshisekedi bakundaye na lokumu nyonso parce que lelo bato mususu bokozwa ba référence bolobia Wemba basalaki eboye Madilu basalaki eboye Franco bakundaki eboye négligé papa na biso pona nini botika bakundaye na ba honneur oyo bapesa bato mususu. Merci papa Roger Nazonsi le mando. Merci monsieur Pierre Maziza, monsieur Denis Kakoka, mot de la fin s'il vous plaît. Oui, mot de la fin d'Angaï, ça dit kaka que la visite à IDPS et à Congolais nous surtout, ils nous surtout. Beaucoup de papa na honneur nous surtout, Adalaki un ancien premier ministre, Adalaki était ministre, il faut pas d'ailleurs na honneur. Wana c'est na ba militaire ya IDPS Patika Mobulu peut-être papa ya boyo baye baki papa Tshisekedi peut-être pas boya que batia Mobulu que ezala te ko bango bazwa bango bakipe makambo wana Patika ya Vatikina l'État a organisé funérailles à papa. Oh, sur les CETEP, homme politique, peut-être pas bon. Merci, papa Roger. Merci, monsieur Denis Kakoka, monsieur Profa de Profa, mot de la fin, s'il vous plaît. Merci, papa Roger. Là, il est là pour la fois, Vallée du Congolais,
eloko oyo bato ya UDPS bakokoyeba ke papa Tshisekedi azalaki éternel te, azalaki mutu ndenge mutu nyonso tu, parce que eleleli oyo bango bazolela ye on dirait que aza mutu donc on dirait akokufa te, mais ezalaki visible santé na ye tozomona azalaki mutu azalaki akomaki mpenza fatigué, très fatigué. Bazwa yango normal na ndenge ya normal bakoko ya niveau wana balelaka bango kutu te, bayemba ataka banzembo donc eza ya kolela te lokola okufisi ndenge tokufisaki papa Wemba akufi mutu oyo ozomona ke aza na makasi. Non, ye azalaki deja komi mokolo akufi, donc peut-être mpo bango bazalaki na komona kaka ke ye nde kaka incontournable mpona Kongo ebonga. Or azalaki na bamakambo mosusu na baélection mosusu aparticipaki te, Kongo etambolaki kaka. Azalaki na makambo ebele oyo azalaki na ye te, Kongo eza kotambola nango kaka. Nayebi te liwa na ye ekochange nini, ekochange kaka peut-être parce que bango bazalaki kokonte kaka sur ye. Il fallait bakonte na nzambe, même na Bible balobi bakontaka na motu te, okonte na motu te, okonte na papa Kabila oyo ya père alobaki na biso on se prenne en charge. Ye moko pe Tshisekedi alobaki yango ke on se prenne en charge. Donc il a fallu to se prendre en charge. Atikaki bamateya oyo atikaki, il fallait to donc sikoyo nde tolanda yango oyo bato bakolanda balandi bakundaki kaka na ndenge ya calme, bato nde batika koluka babuku émissaire. On cherche le bouc émissaire na moto oyo azalaki jeune oyo liwa nde tondimaki te, mais ye eza liwa moko normal, eza liwa ye kuta kufi normal, eza na bato mosusu bamitumba likolo na ye, eza bato mosusu bakufi liwa ya malonga te, mais il y a vu mort naturelle. Il fallait tout comprendre, tout ce que y a pour parler donc en fait ma ndenge apkala to kumsaka kanzambe parce que ndenge balobaka nzambe apesi nzambe akamati. Merci papa. Merci, monsieur Profa de Profa, monsieur Loma Loma, mot de la fin, s'il vous plaît. Oui, merci papa Roger pour le mot de la fin. Et là on a le bakaka. Ndenge bato nyonso tozala komona bazoloba que son âme repose en paix, mais mpo na ngai nayebi ke âme na ye ekorepose en paix te mpo atiki balitige mingi na mokili. Donc balitige oyo atiki eloko moko ekoki kotya âme na ye en paix eza te mpo il faut afuta babiloko nyonso oyo asala. Il faut asenga pardon na peuple congolais basengaki yango te bongo âme na ye repose en paix na ndenge nini. Donc ndenge aza wana na bato baya kolela ye Merci, monsieur Loma Loma. Bandeko babolingo tokomi na suka ya masolo na biso. Masolo oyo esangisaki biso po ete tokoka kolobela masolo ya liwa ya Etienne Tshisekedi na banzi biso nyonso tu to bino nyonso bouti koyoka maloba nini oyo elobami awa topesi merci na bandeko nyonso bazalaki na biso. Merci na monsieur Pierre Maziza. Merci na monsieur Loma Loma, merci na monsieur Profa de Profa P, merci na monsieur Denis Kakoka P, topesi merci na bandeko nyonso balandi biso kote ya boîte P tolobi bandeko ba bolingo bozala kaka bisika bozali nasima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombelaki bino ya Radio Zoumel 1000. Merci. Radio Zoumel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne monte volcan qui yango ya bien Keba
Zoumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo. Soki nga mikolo na komi botu nanga so na komi ndeni. Nga mikolo na komi soko sakai na nga kaka. Na bengi ka Zoumel 1000. Po radio wana non. En tout cas félicitations. Yo koloba nini pour na radio Zoumel. Avez raison. Aïe! Président Bodise, Tuzola Sananga, Betona Beto Mosaïko Yoyo, Luzolo Yoyo. Allez, touchons ça. André les Safoutiers, Adas, Kimabita, Alain Jabba, décidé de faire. Yari Kilumbu, Peka Bangobigoko, Ko, Salut, ça sera. Nono Makandila, Fier, Zarené, Zolane. Samba. Désiré Lomba Obama. Lando Batibuka. Hilaire Mabelonga. Osanga. Hubert Betamona. Kati Betamona.
na banzi duti kolanda émission na biso oyo tosileki kolikisa yango po ete moyeba masango nini oyo bino bobande kozela na banzi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzi ete mbala ya nsima biso bato ya Zumel Mil tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmil.com ezali wana mpona bino na banzi ete bokozala dossier nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.